Donc to yeba ezaki ka révélation to ezali makanisi ya moto parce que makanisi mosusu pe memaka moto na songe okoko kwa ngo eza réalité ezaki vraiment réalité que nzamba la kisaki yo vraiment que non ozana charge ya kopesa message na peuple dédié. Est-ce que ezalaki facile otuvaki yango ndenge nini parce que mingi pe toyokaka na lisolo okoko kusala makanisi soit ememi yo pe na ndoto okanisi yango réalité. Est-ce que ezalaki makanisi te ezalaki nango kaka ndoto te ozwaki yango na considération pardon que ezali vraiment papa Simon Kimbangu nde apesaki yo charge wana ya message? Merci papa journaliste pour na motuna eloko nini nangi naloba ezalaki ka papa Simon Kimbangu ye moko te ezalaki na Jésus Christ ka nde na uti koyebisa yo tango balobi nanga benda 5e livre na ba livre na bandeko bongisa na fungoli yango kande na uta oloba tout à l'heure bakomi papa Simon Kimbangu c'est lui le Saint-Esprit na livre yango eza na photo papa Simon Kimbangu aza jeune avandi ko ali banga pe Jésus Christ na likolo na mapata bazotalana na livre wana ndenge eza pe Nathalie kande na ebisaki yo naza kimbangiste te na yebi pe c'est biblique to ben 5e livre ngo ezali kaka livre bible to ezaki livre nini bon ezaki na ba verset biblique na kati donc n'importe quel livre oyo monaki ezali livre moko to baka expliquer te eza ya bango ya bakimbangiste sikoyo papa azaki kosolana papa Diangenda po abando sala na présidence anda soana papa Diangenda mais on dirait papa Diangenda mutapesaka ye livre ango sikoyo alobaki langa bongiselanga mikanda nanga na chambre pozaki ba livre belé tango na longoli lo ali boso ya mibale lo ya misatu pona koma sipo ezaki vraiment ebele nde nayoki na kati nanga lokola naza mosakoli nayokaka molimo benda 5e livre nde na bendi 5e livre nde na fungoli na kati nango nde natangi papa Simon Kimbangu c'est lui le Saint-Esprit siko tango na lingi na ningana po moni eza facilité tango na ngina ningana po na yebi histoire ba Kimbangisa te na yebi histoire papa Simon Kimbangu te tango na ngina ningana nde Jésus Christ abimelinga alobi na pesi yo mutu oyo donc na tieye na ndia na yo nyonso akoloba na yo yokai pe oyo akoloba na yo sala eza Jésus Christ mutayebisaki nga pe abimaki ye moko te papa Simon bazalaki Jésus Christ Moïse na Eli na papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu siko azalaki na katikati ya Eli na Moïse ya azalaki na katikati Jésus Christ azalaki mopandi liboso bazalaki bango 4 wana pe nazo tala bango ezalaki pena somo ezalaki na 2001 na juin soki na se tromper te ezalaki ba le 17 mais ba journaliste oyo bayaki bayebi date wana po 7 journalistes ya kimbangiste bayaki na ndako donc soki totobi totala ngona politique wana ezali tango président na biso les défis pardon les présidents sortants Joseph Kabila azwaki pouvoir ne bata wana yango wana ezaki na temps wana ezaki na temps na tanga zu pouvoir mais so tolandi pe na bokebi ozaki déjà kosambela ozaki moto ndimelaki pe déjà nzambe mais ozaki pe déjà na don ya likabo ya prophétie parce que bato bakoloba prophétie et koya après message bapesaki na révélation ou soit azaki déjà prophétesse avant révélation wana merci papa mituna na vraiment ça très important nazalaki déjà prophétesse nasalaki déjà 8 ans pour na banda muke bakinga boa ba wapi na seba délivrance wani tant siko na ye ko planter église po ndenge nzamba alobaki nanga siko planter église na mbinza la Congo dietu nde 3 mois après il y a église kobima libanda po tozaki na ba veye nde papa Simon Kimbangu ayekobimela donc na bandaki na mars ayekobimelanga na juin message apesa kinga ezaki nikema nakendo pekisa message ezaki nakendo pesa ke ye apekisi bakimbangiste bakabwana surtout badescenda na ye bakabwana te babouger te donc mon PPDG ezali bayoka mutu te bayoka ye molimo mosantu yende mutu azo diriger po aza esprit mais kasi mama kotala likabo ozwaki yango depuis 2001 kino lelo 2020 ozoloba 19 ans déjà passé sur total yango tongi toyeba
tant ozwaki message wana est-ce que oréalisaki yango okomaki ntina église kimbangiste mpona kopesa bango message wana koyebisa bango ke no papa Simon Kimbangu abimeli nga alobi na nga boye kati na bino bokabone eza koya déjà kala te bolingo ezali te osalaki yango nasalaki yango papa po ye moko avant akende mpo tosalaki ne 30 minutes azosola na nga alataki liputa na elamba likolo na kati ya ndako na yo na kati ya ndako nazomona ye boye omoni ndenge aza esprit nazomona lokola na transparence boye me yeyo ozomona lokola neti otala mutu na kati ya mai boye me moto ezali vraiment clair na bomoto boye te mpo na bomoto na 2016 abimelaki nga na elongi ya Charles Kisolokeli. Ah bon? Atikela ngai lettre. Donc à part 2016 pas abimaki. 2016 dans on a uti poto. Naza na lettre atikela ki. Ah bon? Wana ezalaki na bandim tozaki na veiller. Après abimi alimwe. Abimela kinga ne longi. Po emoka ebisi ngabi na bimela longi ya Charles Kisolokeli nga na yebi na nga bango te. Donc nakendaki na centre d'accueil batindaki ngai na kende delivo pona kende kamba mais yemoko donc afrena kinga lingaki ye moko amema ngai voilà sikoyo naloba na komi kimbangiste sikoyo nakokende nakosanga na bango po 3 fois déjà na koti prière na bango donc moment ekoki nakozonga na motuna na ondengo otiko voilà kotuna nga problème ezalaki mingi message na nga moko na message ya kimbangiste tango alingi akende après 30 minutes alobi na nga sikoyo na vandi kati na yo pona kusala misala ya minene wana 2016 na demi te wana kaka voilà na koti na kati na yo pona kusala misala ya minene makambo ya minene après ekoloba na ngai kende na kipalapala 13 wanga na ebimbinza te na utokoma sika na salika 3 mois na tambola na ngate njoka kipalapala ezaki 5e avenue ou 4e minangai alobi na nga préciser nga wana nyoso azo révéler ngai que yende Saint-Esprit Saint-Esprit muta dirige abiso Saint-Esprit apesa message o eza correct nde na otoloba tout à l'heure na ebité soki na lobaki yango lisusu po il faut naza makamu na ngezonga na Bible référence Yesu tango akufi asekusima mikolo misato toyebi yango bien eza slogan te même bandeko bando kenanzele maus bakutanaki na ye tanga buki kwanga apesa bango miso fungami voilà na Marie de Magdalena do amona na bango nyostu tango ye na bango po amata atikaki bénédiction na prophétie ya suka o atikaki po akoma siko esprit to mona été menga nza masanga grâce na 2000 na monaki avant papa Simon Kimbangu bimelanga Jésus Christ abimela kinga na sanza ezaki peka na juin un an après donc une année après nde papa Simon Kimbangu bimelanga babimelinga siko bango 4 tango Jésus Christ aninga mata atali bayekoli na ba disciple nyonso bazaki na basi na mibali alobi na kei na kotika bino pamba na kotindela bino mosungi ye molimo mosanto ya kozala na bino kino suka ya bikeke avant kende accompli yango po yebaki satana azali akoko menacer lingomba to mona ndeka zo menacer mangomba ye moko bibi elobi apemi na zolo na ye recevez le Saint-Esprit voilà donc tangu Yesu alobi nanga alobi yeyo o akoloba yoka eni koloba naza mosakoli bazaka dirigé na Saint-Esprit tango pe papa linga kende alobi siko na vai na 4 pour ça misa mine mais kende na ki pala 13 okokuta ezalaki adresse église ou comment ki pala 13 ezalaki ni mama mokambi ya ba mama ya église ki solokele po amemanga tout doit pas mikondi ah bon voilà alobi kende na ki pala 13 okokuta mwana na nga azakuna nga pena tosi na ke tellement tanga mati na tikali ko parla langi na sima batu bayemba na chambre bakanisi eloko ni esalami balobi parla langi na parla ke ningisi ndako momedo atikelinga onction tango alinga mata après na bandaki ko trembler na bito kende ke papa ezabo ki papa na bi numéro 13 to koma na numéro 13 pe alobaki nanga lobi
soki bokomi okomona basine ke nga naza molimo mosantu okokuta mwana nga kuna mais nakokota na kati ya moko wana pe akosagite makasi mais mususu akoyoka mawa papa akomobimela bato ya libanda abimeli olia bimela bana na ye akomobimela bato ya libanda pe esalamaki ndenge wana pe alobi na nga ntango okokoma kuna ntango okoloba mama akomema yo na église nanga kuna na église nanga okokuta bakambi oyo ya likolo okokuta moko ya centre ayaki kuna ya Kisolokele ndenge nazoloba pasteur ya Kisolokele azaki mungala na bosani kombo na ye ayebi makambo na oloba pe nakutaki moko ya bakambi ya likolo ya centre kuna azaki jeune boy ntango nakomi eza na makambo mosusu ifo na bomba c'est ça ouais. Tango na komi eloko likamoko elekaki wana me moyena lobango eza te pe alobaki na nge ekosalama nde nasengaki na tombo eloboko boye ye azodirige nga bitombo aloboko telema nde oloba pe nazwaki ngolu na lobi na kati ya bapapa pe mikondi ya kimbangiste debu me nazwaki kitambala ya mama moko nalataki ezalaki obligatoire nalata kitambala mpo na mobeko nde tango nabandi koloba nalobi ti esili nazongi na ndako na 18h 7 journalistes baye lisusu babandi kotuna nga na lobi batali livre wana bakomi wana ezaki samedi lundi na ba 9h de fin Lutadila atindeli nga taxi na batumi bali baya kozwanga nde bayambaki nga bakondi 7 penjo ya likolo ya kimbangiste elongo na ye pauvre papa Lutadila nde napesaki su message nabombaki yango te pe pasteur ya Kisolokele azongaki alobi mama na ye liyo message balobi na nga oya kosangana na biso pe il faut que na kamba nde nabangaki me moment yango ekoki donc bandeko balandi na mulai pe na muzindo explication ya mama mais mutune ezali ya koyeba pendant tout ce temps bandeko baloba est-ce que maman ozali toujours na kimbangwiste ou soit ozali na baitonga mususu ofini kokoma membre ya kimbangwiste to ozali na yo prophétesse na etonga na o eza ndeko ya kimbangwiste parce que ozali na likabo ezoyota na kimbangwiste en tout cas ya lobaki na nga boye alobi boza bana na ngai bele boza libanda ya kimbangiste donc naza kimbangiste mais naza libanda ya libanda po molimo mosantu nde avandi kati na ngai ouais, molimo mosantu ye wana comme intermédiaire ya message voilà. Donc molimo mosantu a se carnet na nzoto ye wana bon na expliquer vraiment bien voilà. Se carnet na nzoto ye wana oui ye wana nde voilà. Papa Simon Kimbangu donc molimo mosantu a se carnet na nzoto donc couleur ya mabele nzamba saki moto na mabele donc couleur donc moto mwindu molimo mosantu a se carnet na loposo ya moto mwindu ndazaki premier homme na mokili bozo mona couleur ya mabele donc azongisi honneur pe valeur ya moto mwindu molimo mosantu pe akoti na kati ya ba oyo alingi kosala na bango na nzela ya tata nzambe pe ndenge Yesu alobaki na kei na kotinda ya bino molimo mosantu eloko nalingi na lobeza nini malgré naza visionnaire naza mokambi ya lingomba 26 ans yango nazokamba lingomba oyo ngai mokambi musala tata apesi ngai mpo na ministère na nga église de Dieu des miracles na église de réveil na okontinue kosala yango mais naza kimbangiste yango napesaki message na badescendant ya papa Simon Kimbangu nalobi boza na pouvoir pouvoir oyo soki bozongi ndenge bozalaki bosangani nazobanga nanga mutu te na opesa message koko na bino mutu apesaki nga yango pe naza rempli ya Saint Esprit nazoyeba eloko nini oyo tosololaki na ye nalobaki na bino boluka ngai eza na makambo so eza na se danger ezoya boluka nga naza na respect na bino boza bato minene oyo nzambe atomboli jamais nakoloba makambo na bino kaka boye boluka ngai papa apesi nga message na bino ya disila une semaine soki nazoloba boye eza ye moko autorise nga naloba yango pe esangani na témoignage ya monene oyo bokoyoka yango
boyoka nga bien toza ebele bana papa Simon Kimbangu toza libanda ebele omoni so tozongi na kati kamba ekozala muke place akotia biso ekozala te bokotonga lisu na espace wana etikali bozonga moko bozonga esika moko boza na pouvoir epanzani namonaki bazofinga bato bakoti bakomi kobunda na pouvoir obino boza nango bozoyeba te boza badescendant papa Simon Kimbangu soki boza na molimo na ye ya molimo mosantu bokozala na amour mpe bozala na pardon ya moninga bolimbisana na yebi eloko bosala te esalama te boluka solution ya kozongana po biso toza libanda toya Kimbangiste eza église munene eza église ya bato mwendo c'est que libando bato ebele bakei ya Kimbangiste bakei na ndenge ya mabe bazo pesa honneur na kombo ya Simon Kimbangu te yango ezosenga ke mosali ya etonga swati diloba ya Nzambe ezosenga ke bango nyonso bazonga base réunir batika ukabwana batika bokabwana donc na musika bazali bazo kokumisa kombo ya Nzambe te bazo kosalela ki Nzambe te bakei ba éparpiller mais bazo honorer kombo ya Nzambe te c'est ça le message te parce que makomi peso senga biso to s'éparpiller to la partout to partager parole de Dieu partout dans le monde mais ceux qui na koka moi ceux qui bato baza hier o ezo senga bazonga na Congo ou comment expliquer bato bazolanda biso na koloba mingi na biso basakoli po biso basakoli nde molimo adirijaka biso miso molimo efungwami ozoloba oyo eza na makomi na Nzambe na mokanda ATD okomona so kiti na 17 wana donc makambo ekosalama na baombo nanga basi pe mibali bakosakola ba mibange bakomona ba vision pe na mokili bilembo ekozala wana nyonso eza na nzela ya misala ya molimo mosantu ngana zolobela sikoyo toza na les 5 ministères voilà ngana zolobela sikoyo kwa naza prophète biso ba prophète oh papa Simon Kimbangu aza kati ya biso toza ebele ebele makasi soki Kimbangiste ezongi na bomoko molimo mosantu omoni papa Simon Kimbangu a révélé nga ye molimo mosantu pe ti na makambo minene na confirmer ndenga lobaki osala makambo minene kati na nga do ye molimo mosantu ndenga moko pe ye moko akozwa musala pas esprit akokota na kati ya basakoli oyo bazali libanda ba reconnaître Kimbangiste ke molimo mosantu nde azana kati na biso ata zo est vrai na église na ye mais kuna ekomi base voilà donc c'est ça merci beaucoup mutuna ya suka toni kotuna mama na biso parce que bato bazali na esengo mingi ya kolanda biso baso bake masolo ya boye irano ezalaki wapi banda kala komonisa biso mama na yebi ke bozali na ba problème kakatano eza ya ndenge na ndenge kasi na kati émission na bino tosolola yango o ezalaka émission o pona ko soutenir ba œuvre ya bana ya mboka ko pesa message na bandeko ba yebi message te likamuso ko za na se libanga ozaki okura na yango te kasi na travers émission oyo to pesa ka bino chance wana ya ko découvrir makambo nyonso ezo koleka mama mutuna moko ya suka poto kota likambo etali mwana ezali est-ce que c'est vrai que ndenge bandeko bele balobaka yango pe papa Simon Kimbangu azali Nzambe na biso bayimwendo likambo wana yoko koloba nini na likambo ndenge wana est-ce que ezali likambo ya solo totika Jésus Christ o toyebi peut-être ndenge bamsu balobaka zaka mundele bamsu babite aza soki ekolo nini kasi Simon Kimbangu azali pomo noir azali Nzambe na biso bayindo oko koloba nini na bato ya bandeko bazolanda yo merci papa journaliste pour mutuna eloko nga na koloba avant on a répondre pour na bandeko ba Holanda na ngina tuna est-ce que yo za Nzambe te bon soki o yeba ko répondre te ya yo est-ce que yo za Nzambe te oza kati ya Saint-Esprit ngana za musuni en tout cas mituna na yo bandeko bolimbisa na profiter na kozwa micro na kozwa peu pouvoir ko bagengana nem na zali na do ya mituna parce que mituna ya maman ezali déjà sous impulsion et Saint-Esprit pour nous regarder nazali Nzambe to nazali Nzambe te en tout cas bandeko bino bo pesa réponse na place wana donc ngabo na yebite so na ko koloba nini maman vrai ou faux papa Simon Kimbangu azali Nzambe ya bayimwindo ya wana nazozonga na ba noir américain pe bazali ka bato c'est que bazonga ba yoka église Kimbangiste oui papa
eza malamu eza yango mais nazongi na motuna na otuninga po bandeko balanda so bakoloba toza na besoin toyoka place wana voilà nazongi na question nga na poser yo osali sagesse ko poser nga question oui mais osana droit te ko zwaka ya no pa na ngai en tout cas nzamba pambola eloko na koloba nga na ozonga kana Bible Jésus Christ alobi bino boza banjambe pona koloba yemo ka tuni su question pona koloba boza banjambe eza problème ya grave natiki nanu ya papa Simon Kimbangu ngai nde na oloba na za njambe naza na bonjambe kati na nga naza molimo na nzambe kati na nga tango nazo bondela pona bandeko bazomona nzambe te baomona nga mama Elisa bikisinga mais biso moko toyebi molimo na nzambe nde avandi kati na biso mais ngai naza na nga na droit te ya komi benga make ngande nzambe bandimi na nga naza na droit wana te mais naza nzambe voilà mutu aza na droit baza bango misato nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu tango balobi nzambe tata naloba ngo na français Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Fils Dieu le Père to moni Dieu le Créateur oya keli likolo mabele pesi ya mabele biloko zomona nde na o ezomona na te komona e Jéhovah Dieu le Fils Jésus Christ de Nazareth oyo akufaki pona biso voilà asekwi makila na ende tozui ngolu pe bolimbisi ya masumu Dieu le Saint-Esprit yo mo yebisanga papa Simon Kimbangu do azanzambe o pa yekina bosuni a remplacer Jésus Christ a remplacer Jésus ye motindami aza motindami ya Jésus Christ papa Simon Kimbangu ye moko ayebisenga makambo na lobangwa ezate bakimbangiste ce qui message ane komelaka bino maman ekozala facilité bandima yo tango kolobaki na kolobangwa te parce que ezali message o ezali kotinda maipa ya papa Simon Kimbangu oza kati na yo bana ya nzambe mingi surtout beaucoup plus bana ya kimbangwiste baza censé ya koluka koyeba o ezali message o ezo concerner bango na ebite soko zo bombela bango lisusu makomi bombelo kote mais yo komi ko bomba kaka sikoyo te na lingi te baleson di wana eza penza na kati ya mozindo ya famille pe ya bana kimbangwiste po na koyoko lobawa ba inventer ngo ba yembela ko bandemwe kombo non wana au moins ba trouver maman Élysée bango moko ba trouver maman Élysée eza na makambo ayebisaki ngai eza na ba changement ayebisaki ngai na ko lobango ate il faut na bango moko pour na respect ya lingomba pour na ba leson di jamais na ndia na nga ba luka problème na banga na malédiction na yebi donc merci beaucoup bandeko na si bozui yano maman Élysée lobiki koluka te oyeba soki papa Simon Kimbangu ndazali nzambe na biso ba imwindo yo posa nzambe tout compte mundele pas nzambe donc réponse o eza seki toloba ezali ya wana mundele za nzambe te oyo aza na kati na Yesu chrétien oyo andimela oyo aza non pratiquante oyo azo pratiquer pe ayebi parole ayebi mibeko tango molimo mosanto aza kati na ye ngana zo zwaka na makomi Jésus Christ alobi boza banzambe na suki wana donc na muto azo croire et puis azo saïla misala ya nzambe ndaza déjà directement mais toza dignité ya kobenga maboneti na za mokambi église maman Élysée nzambe ezaka bango misato donc bato wana bazo se tromper o ko bage papa Simon Kimbangu nde nzambe ya bato mwindo bazo se tromper parce que ye pasa na toi kokoma pe nzambe so aso saïla makomi ya nzambe papa Simon Kimbangu aza non seulement nzambe bato mwindo aza Dieu le Saint-Esprit pour le monde entier. Voilà. Aza Dieu le Saint-Esprit pour le monde entier. Pour mutasaki mokileza nzambe, mutasalaki moto eza nzambe. Ozala nani, ozali nani ko marché ba moté. Ozala nani, ozala nani. Oza lilingi ya nzambe. Donc bango misato to sala moto na olenge na biso. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a ce carnet na moto mwindu ye wana babengi papa Simon Kimbangu do aza nzambe Dieu le Saint-Esprit papa Simon Kimbangu. Merci beaucoup maman Élysée toyebi ke tango mafuta e mataka boye sengaka oyo okende odela bokoya koka maman Élysée matia en espace awa ezali comédie te mais ezali Saint-Esprit oazo diriger ye kati na ye maman merci beaucoup to développer je crois bande ko bazu éclaircissement pour na koyeba mozindo ya kati ya maman bayeba oyo ezali maman Élysée namoni ozali na mwana pena koko na yo na maboko na ebité au prometaki déjà batoke ozana message au kopesa likambo ya par rapport ya koko na yo na ebité
likambo nini lekaki na kobotama ya koko na yo et puis eza ndeti ndenge nini parce que bandeko baza kolinga bayeba likambo nini ezo se passer epai ya koko na yo likambo ya somo papa oyo nzambe asaleli nga na nzela ya molimo mosantu avant nano naloba yango likambo oyo ebimisi makambo nyonso mwana azonga na bomoi na evokaki prière mwana azonga na bomoi akufaki oh okoyoka makambo nyonso nakoloba nyonso oyo bato bayoka nanu te oh oyo ta mosu bamona esalama nanu te na oloba nyonso na oyo bato bamona yango eza mabe na oloba nyonso soki mpe ezalaka te na oloba nyonso yoka natangi nanu na verset oyo ememeli nga makambo ntango koko na nga akufi nayokaki mawa tokufela biso na famille me na kati ya libota na ngai neti naboti bana na ngai na bana oyo yo moko mbala liboso esalaki nga mawa mpe somo nakokaki yango te mawa wana na somo wana epesi nga kondima mosusu ematisi nga na dimension mosusu mpe nakotaki na makomi na nzambe natangaki na mokanda na Jérémie 33:3 voilà ntango naye kotanga namoni bakomi natangi na Jérémie 33 verset 3 nayoki nzambe na bibele azoloba boye invoque-moi et je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connaisses pas ngalobi nazana mawa ya koko nanga il fallait miracle moko esalama nga basé na parole ya nzambe po ememanga na ba dimension mosusu namona makambo na unamona te naye kosambela bi molimo mosantu olobaki okosalela nga makambo ya minene Yesu Kristo atikiaki yo epai na nga osalela nga makambo minene bato basekwa basidatiki babika témoignage eza babika po nga nasalelaka kako Saint-Esprit alobala ngai eza te ke na tete yango bato bata soki baye na église bakokuta bango bazali nangi nasinale mpe na bandeko bato bakoloba ndeko journaliste aza fanatique et non naza fanatique te mais ezali na batémoignage oyo bokolanda yango parce que émission na bino tosolola yango ezwaka émission ezalaka toujours émission pardon oyo ezolaka bino information na source et non oyo ezali ate nayokaki balobaki tozali na mama Élysée bozolanda maloba ya mama Élysée bokodécouvrir comment mwana asekwaki mama Élysée expliquer na bandeko. Merci papa journaliste. Nazwi base ya témoignage na ngai na evokaki nzambe na ekozwa message oyo papa Simoki Mbanga alobaki na nga sikoyo na vandi na kati na opona kosala makambo minene na mawa na ngai na evokaki bakombo misato pe na lobaki Jésus Christ lobaki na nga na yokai nyoso kolobanga na sala nga siko naza na mawa na lingi likambo esala melanga ata na bakoko na nga avant Jésus Christ etikala ko sala mate mais na yebi etikala ko sala mate na yebi koko na nga mwana na ngai aza cadet mwana suka na bana basi mwana mayele na classe muninga na ekaka autaki kiba soki wapi kaka ndenge basaka na ka makambo yaki kokoma soki ba amelaki nini soki na anniversaire mwana wana coucher na ya déverger na 15 ans et demi na 15 ans et demi 15 ans je crois 15 ans mbala moko zemi ya mwana tomonika mwana azovimba basali na opération appendicite balobi ote mwana aza vierge biso tu idée eza kaka mwana aza vierge na docteur mwana bandi kovima ye mo pe azoyeba te babi o mwana oyo aza o 15 ans aza vierge ngala monika moite na yebisi papa na ye Honoré Ibango na yebisi ngabi papa Honoré kende na po papa ne pa pasteur kende na mwana oyo na échographie bakangaki bakoma na échographie kuna zemi 7 mois ah bon nde esalaki émotion na yebite nini elekaki mbala moko ko le fungwami abandi ko senyi ba pesi ba kisi po ekanga kole simbaki te aye ko bota prématuré ba photo ezali mais photo mwana kufaki
téléphone nanga ba yibaki yango na bongolo no taka nde makambo eza eza ba réalité ko ba réalité donc ba yibaki yango nde ba image wana nyonso ezaki na kati nde pe vandaki wana na yibaki na ngate un jour makambo eko salama po papa simo kimbangu nde atindinga siko loba il faut na banda ne bande effectivement boye ba pouvoir nini oui oyo mwana oyo parce que ele ba ko pe ko loba ba scénario na bango il faut ba yeba source eza wapi sikoyo tangu mwana abotami na polyclinique moko wana na mbinza côté na biso pembeni ya hôpital ya Voici l'homme oyebi pasteur Voici l'homme voilà pasteur waza oui ya sala hôpital ya kitoko eza pembeni na biso na ponga na bando kinika ozwa ba soin kuna do bayebaka biso famille mobimba nde tangu mwana botami na hôpital wana mama ye moko akopesa ba date tangu abotami prématuré bazwima na mbangu bakene na couveuse po hôpital ya Voici l'homme eza penda bien ba couveuse makamutu ba machine to préférer kuna ba docteur pe makasi nazo pesa publicité te mais nazo loba eloko ezali c'est ça ba kena ekuna ba docteur pe bazwi mwana ba tie na couveuse nzamba sali na ndenge na ye lobi nango na 21 na kepo na kiola na mwana kufi et sala kinga mabe makasi maman koloba date mwana kufa les 20 obotaki les 23 obotaki les 23 2000 septembre le 23 septembre 2018 maman imoko yeba 2018 na septembre ayeko kufa les 25 les 25 les 20 ayekufa les 25 les 26 né asalaki des jours na morgue et puis 26 te ayeko kufa les 24 pardon bolimis ayeko kufa qui mona kufi les 23 abotami les 23 ayeko kufa les 24 les 24 voilà les 24 après asali des jours na morgue le 26 nde bakenda okunda oui papa mwana oyo tangu mwana botami eza na ba photo po émission esili te tokobimisa ba photo ezala tombo na yo okendo filmer tombo na yo komona penda bébé ibango Michel-Ange nde objectif ya chaîne na biso nde objectif ya émission na kati émission na biso to so la ngoto zo makambo za réalité eza makambo non inventé ote basaka ba scénario non eza na batu bayebi histoire oyo bayebi maman Élysée aza maman moko reconnu responsable et puis je vous signale que toza na résidence ya maman aza vraiment maman moko aza responsable toko kopesa adresse na ya ndako te mais dimwe batu bayebi etonga et puis ayebi sibino ke azali maman o asaki pe na mikili ya poto azalaki pe ko implanter déjà ba etonga na ekuno donc makambo batu bayebi bazoyeba ke tozolo ba makambo eza réalité alors nazo senga na bino toujours bozala toujours scotché na kati na bino ya chaîne na bino est-ce que mon télévision o ezali chaîne et pesa ka bino toujours ba actualité na source maman Élysée continue na yo bande ko bazotala yo merci papa verset ya Jérémie 33 ezo continuer ko sala makambo tangu mwana kufi nakangi ba photo mais bo préciser hôpital était pour bato baloba hôpital yango nini kasi parce que yango pesa pa ngofaki na hôpital ya papa na biso pasteur Voici l'homme to benga encore hôpital à Voici l'homme ba comment pe Voici l'homme voilà ya oyo ya ozone na Mbinza ya ozone na route de Matadi na ozone asale hôpital à munene za 3 niveaux je crois donc surtout qu'il y a une caméra na biso to poser ba question ba ko confirmer réellement que mwana kufaki ba docteur tangu nazo wendre mwana na huile d'olive ba docteur mi balé ba kotela kinga na kati ya sali wana ba mona kindeke nazo sala cérémonie na huile d'olive donc bazali tashi oyo yangonde po batu tangu nazo sukola ye na lakisa ki 5 personnes bazaki wana na bibo moni prier nga nazo sala mwana akozonga tashi ya munene oyo na moni na sima lokolo na ye yango nde référence munene na koyeba ke azozonga na bomoy na laksi bango bomoni tashi oyo ya bembe oyo bébé oyo ya bembe oyo ya 7 mois oyo eza na lokolo na ye à droite pe eza tashi ya munene sali penda mulai munene na se ya fesse na ye yango nde référence na nga munene oyo mwana oyo akozonga na bomoy ya mibale
ba docteur batalaki mwana bamonaki na makolo na ye ke aza na défaut même kotambola eza problème pe abimi na défaut na lokolo landa bien papa journaliste makambo eza minene oyo bato bakasa na inventé miso molimo efungwa manga na dege musu talaka deva likambo ya mawa boye olingi vraiment likambo moko sa melo dimension na mataki ata bibi ezolo bango po tozo sa témoignage tozo démontrer na batu nzambe asa na bomoi soko koti mozindo okoyeba pe ba congolais bandima papa Simon Kimbangu yende molimo mosantu pe makambo minene ko sala melayo na nzela kaka ya kondima wana ngai nazwaki ba verset biblique Jésus Christ alobi na Thomas Pierre alobi pusana mozindo pe bwaka monyama donc alobi na ye pusana mozindo pe Biblia elobi tango Pierre abwaki monyama akangi bambisi ya minene ya valeur ya bien oyo atekaki azwi mbongo ebele donc soki olingi makambo nzambe ekomela yo réalité ndenga na moni yango na zongi na esengo zinda pe tambola kati na kobanga nzambe yango wana kana pesi bino nzamba zana kati ba peuple na ye pe molimo na nzamba azosala molimo mosanto azomema mutu na dimension oyo mutu akoki kokoma pembeni ya nzambe pe azwi makambo oyo akana kite na vie na ye molimo mosanto azotondisa mutu akondima pe kotondisa mutu na sagesse intelligence kopesa ye maloba oyo ya valeur ekoko tuta motema ya nzambe lokola ana bande kolela motema na ye esenyaki po azangaki mwana mais maloba na ye ekomaki epai ya nzambe mais nzambe atindaki ye epai ya le sacrificateur Eli po Eli asengela ye mais ezalaki libondeli ya ana okokende na église mais soki yo moko oza na kondima te makambo ya molimo ozo comprendre yango te avant Eli le sacrificateur asengela soki yo moko ozo banga nzambe te oyebi parole te oza na mozindo to yebi nani oza te tinda na yo na église oyebi te tinda na yo ozo yeba te na mokili oyaki pona nini ba œuvre eza nini okozinda te nzoka nde bonzambe eza kati na yo ya makasi tika kolela édifie yo témoignage yo nazongi na makambo papa journaliste alobaki nanga tango question apozaki nga tango na bandi ko wendre mwana na huile d'olive nazo loba nazo wendre opopola te nazo wendre okekaka ko bombama ndenge Biblia lobi so muta kufi ake na lie ya repos oke na lie ya repos après okozongela nga tango Joseph akozwa diplôme na ye tangi ba classe a Bali okozongela nga penga na kozwa ba photo oyo na kobomba yango na huile d'olive ti mokolo na komona yo botami mais elembo munene o na tena nzoto neza tache eza na lokolo no ya droite na ndengo bimaki na défaut na makolo elembo munene po ya ba fesse nyonso tu po alakisite eza nyonso je crois déjà na osenga na régie a rebalancer biso image parce que